Misuni bois pembe. Jaël Show, Atiki, Paul Nyonso, Nzila Velele, Aleki Sango Nakata Kadi. Oyo mboka ya ndengeni. Tala niveau. Nzila Velele, Matame Monani. Bunimbo Eko. Matame Monani. Répétez ça. Matame Monani. Non. Ok. Moutounyo Saïbi, Matame Jaël Show, ça, Boye. C'est quand elle a quand même Nzila Velele, était on a dit sur les Monani. Oh. Parce que bon, balingi en moté, tout ça la n'est. Bazo me ma biso wapi, bazo me ma biso wapi. Pena live, on ça la live. Ouais, bamsu bazala ka danser na mboka oyo. Bamsu bazala na bango, on ça baba kinuma ba kena papa chéri. Pote ba pesa bango ba biloko, bamsu bazala na bango, je ne sais pas comment je peux dire. Fali Poupa alinga pesa. Wana batu moko ba tina te fallait pour pas bébisi presse ya mboka oyo Congo na biso. C'est un groupe ba musicien na ye na qui politesse wana susu azu yango amemi en susu pa ya ba koni fuati ba koni mafinga. Lelo ba mama na ba papa ba komi koyoka soni ya kotala internet. Internet oyo et puis ça va tout vie internet oyo ba tout so baza ko se retrouver nango mais lelo ba komi ko pomela biso musala ba ne reconnaissance ba koni mafinga botika musala bomoni ba oyo ba kendaki ba koni mafinga ba kende ba fali Poupa bomoni lelo bazangi musala lelo bazongeli musala bango normal na moni ya idor ko kwala sale mission na na Paris atangi ne komba falite atangi ne komba falite sale mission analyse de bien na muta yambaki. OK. Balelo ba kisinjo bazangi ba place ko kende na si razunga. La kisinjo a fazer. Azongi fazer osenga azongela héritier Watanabe. Maniké na habité Maniké. Balobi King France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Hôtel ba émission bien. King France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minti. Salande makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne au monde Master Mo ça l'année émission Congo. Yannick Wenge Yannick Wenge Yonde makam. King France Télévision ne makam. Salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Mbote Rabino, merveille, vous êtes tellement belé. Vous avez la biso dans émission Le Couta la musique avec Yannick Wenge, Modatona Bonzambe, Kimia, Ingela, Omabota, vous êtes partout dans le monde entier, vous aurez les Bakou, il y a la biso, bateau, vous allez s'abonner. En tout cas, merci Rabino. Vous allez continuer à s'abonner, aimer, partager, au la biso. À travers cette émission, vous savez bien, il y a un rapport à les Congolais, les journalistes, les musiciens, les comédiens, les tourneurs sur l'Afrique du Sud, sur la sur-actualité, les cas, avec Erzum Bayo, journaliste à l'équipe on a Erzum Bayo, bonjour et bienvenue dans cette émission. Salut Yannick Wenge, on est là toujours, merci beaucoup. Et puis nous, on a 2024, Yango et Belemi 2024, tu continues avec force. 2024, tu continues avec force, avec Jésus-Christ, Yende le Tout-Puissant. Yende Salarana Bisso, Yende à servir. Yende sponsor numéro 0. Yende sponsor numéro 0000. Voilà. Quand on dit numéro sponsor numéro 000, Nepenga Ipe de Soussoubou Nazaranga, c'est un sponsor. Un sponsor à souté, Natika Maboko Pam, T'es moment où les gens vont nous rouler tout coup, après ça va aller tout coup. Mais ce que sponsor, sponsor né, ce que sponsor, mais moment où les gens vont nous rouler tout coup. Il y a Zalinaï. Zalinaï, président de tous les hommes de l'affaire, Eli, Nakata Mboka ou Afrique ici. Il y a Zalanaï. Tu peux s'en arrêter ton tolo, babon, tu peux s'en arrêter au Bedenzaou. Nouvelle énergie. Nouvelle énergie, au Bedenzaou, nouvelle énergie. Agence Noëlla, NG Business Solution. Agence Oyo, Ezo. Sur le motin d'Abilo na Congo, na Kolwezi, Likasi, Kalemi, Lubumbashi, Kinshasa,
yaka na Noël business eza awa na Bouma na Bouma face à face na KFC eza na ngoana na Yoville pe awa ezali face à face na Piccadilly soko ye wana kozwa. Merci beaucoup na Prince Sasa. Prince Sasa le sénateur à vie na pesa reba longo nyami. Merci beaucoup motema ya mama Cynthia Kabu Sasa yazala toujours nanga ya zumba to bossa na raté Stéphane Mabila. Stéphane Mabila, honorable élu, honorable Oyo Aphrodite, honorable Oyo Aibité, pour honorable Belé Baibi, Baibi Belé to Ibi Bango, mais Stéphane Mabila, Nzamba Sunga, Aleka, merci beaucoup. Nambo Sanarate, Azala toujours Nabiso, éléphant d'Afrique, Kelly La Rock. Éléphant d'Afrique, Azala toujours Nabiso, Banderognon, Zotedi Lumbu na Paris, na Pesio, Baepinouye, Mike Miatano. Le véritable Mike Miatano, to bosse cette diction Tchungu na Yani Wenge c'est na lelo awa na 2024 la première mission na ngai na eko condamné Fally Ipupa Fally Ipupa parce que Fally Ipupa azobebisa monde ya presse Fally Ipupa azobebisa presse musala oyo to mona na passe to tangela ngona ba ina alors Fally Ipupa a créé clic moko boye ekiri moko boye o baza même pas ba chroniqueur ba msuba zalaka ba danseuse na mboka oyo bamsu bazala na bango baba kinuma bakena papa chéri pote ba pesa bango ba biloko bamsu bazala na bango je ne sais pas comment je peux dire Fally Ipupa alinga pesa pawa na batu moko ba tina te Fally Ipupa bebisi presse ya mboka oyo Kongo na biso ça li bien te eza pasi pe mawa Fally Ipupa na bonheur oignon sazwaki ya arena 3 arena na ye 3 fois arena Fally Ipupa bilo oignon sabetaki toko considérer yango lisusu te po ete na ki impolitesse ye moko Fally oyo azalaka na yango na ki impolitesse oyo azwi yango akodisa yango pe ba musicien na ye na ki impolitesse wana susu azwi yango amemi yango susu pa ya ba chronifuati mafinga lelo ba mama na ba papa ba komi koyoka soni ya kotala internet internet oyo epesa batu vie internet oyo batu musu baza ko se retrouver nango mais lelo ba komi ko bomela biso musala alors c'est bazo bomela biso musala biso to ko sepela te c'est bazo bomela biso musala bazo boma carrière na biso alors carrière na biso lokola nga Erzumba yo eza musala oyo na banio bana bo mwana ki na zokola na boti bana na ngai na otangisa bana ngai na musala oyo na vivaka na yango na ba partenaire na vivaka yango na kosala musala omona be osala émission muta sepeli na yo $1000 $1000 moi 500 moi 100 moi 50 eza lokola mutu mo boy on to na yebaka ina nute argent bola double boss na yebaka na ngai yete à travers kolandanga na télévision je me suis na fanda boy abenganga kaka papeza ngai na nyonga argent bola double boss na Brésil na Paris na sepela na analyse au salaka vraiment na ngai loko kabelote tindinanga ba kombo na yo na kabelota 50 euros akabelanga 50 euros parce que to toyaka kolokto kubima na TV boye toza ba responsable Fally aza responsabilité répétez ça Fally aza responsabilité Fally aza aventurier qui aventurier na yewana alingi amema yango abebisa pe ba vie bana batu aso tali ba journaliste na ndenge ba bia bengani bango po ani manisu batika mitaka na ba toko kende wana yani wenge ba journaliste ana tia bengani bango tozo kende molomolo dès le moment na posa na loba la première émission il faut la loba s'exprimer vraiment ça la ane banda bien soko tali na orchestre Fally na Fally abebisa na nous vie ya ba musicien na ye moko na kati ya ba musicien na a komisa bango ba danser ya solo te ya pour atelo yemba te bana batu donc ba yaka pa ya Fally ba salaka test ya koyemba ba musicien wana baza na orchestre Fally nga zolo ba tant que chroniqueur ba musicien to ba pas ya Fally ba yaka en tant que le chanteur ba chanteur ba pas ya Fally que ba sali test ba yemba très bien Fally imbisa bangote
Ba chanteur wana ba koma na bango ba chanteur à mafinga. Il y en a 3 arènes en tout. Tu sais moi appelle chanteur moi. Papa, ayemba ti azalate. Na stade de Martyr au mona chanteur ni ya fali pour pa yemba. Tokei na stade de Martyr. Fali pour pa yembisa chanteur te. Voilà. Na municipal oya bandal. Fali pour pa yembisa ki musicien pour faire tangu ayembisa ka musicien na ye na concert ya nini ya clôture à francophonie oyo musicien na ya chaki micro boy o fa neni faire go la bisa keke ozana na niveau ya ko cha micro boy public eyemba te après falinda azoki nata asala vocal asala ka ngoka rapporte a contrer faire go la naza fan na faire go la te Tokei na ba concert abetaka na ba Abidjan, concert abetaka na ba Côte d'Ivoire, concert abetaka partout na ba Cameroun. Fali ayembisa ka musicien te. Ayembaka ka yemoko. Akobana ko yemba yemoko na suka na ngotaka bani ko ningisa loketo lokola elastique. Après ba danse ba musicien ba komi ba chanteur ba komi ba danseur. Ba mobile ba onyonso. Ba komi kobina. Alors Koffi Olomide abimisa ka Fali en tant que nani? En tant qu'un chanteur, parce que ça qui na motema ya boboto ya koyeba kobimisa mwana oya ye asali test en tant que chanteur abimisa chanteur Fali pour pas ça ya moto on est na motema mabe voilà ba musicien Fali bazo songa na kin maboko pamba en tant que ba piaker bazo foutre la ba studio faut que la vérité bazo foutre la ba studio pour la nini bazana temps ya koyemba te bazana temps ya koyeba ko dédicacer ba touté bazo kabela wa mbongo en tant que ba danseur mituka o fallait zo sombela bango en tant que ba danseur lelo na te soka longwe lelo soki nanya longwe loko soki nanya longwe bako kende wapi pour passer que ba yemba ti bako sala nini voilà. Et pourtant Fali c'est un bon chanteur. Fali yemba bien. Lelo l'orchestre ya Fali toyeba kake Kabuya. Lelo Kabuya zate toyeba ka so animateur à sala sukunate. Pour passer que Fali yemoka koma na animateur. Yemoka mo boka pe. O yemoka mo. Yemoka ko mo boka na ye. OK. Ozomona ke to Fali azoko bebisa carrière ya ba musicien. Lelo Madame Catherine, ministre de la Culture, a son monde en sauvé Takara. Il va invalider. Ah, il va gagner la tricherie. Va gagner car fait la biso Chantini Ngobila, Mbaka, Babi personnam Babi Abimate. A tricher. Mais goda motemona bana king. Goda motemona ya za kuna za l'aise. Pour être charité fait la biso to rana mboka o ya ka. To sala à l'aise quoi. To so mona. Soki tolobite bakolobela la biso. Voilà. Tokei Fali bana ya batu. Basalaki na bango calme. Gel chaud. Ngala bi gel chaud na mafinga te. Répétez ça. Na bi gel chaud na mafinga te. Botia tira de mutakala. Gel chaud. Tangu ayi jobu tozana gel chaud. Moyena tanga mutaloja ka été. Tozala na ye azaki na nini na mercure 100 tonnes temps normal petite sœur nomoko calme à l'aise azaka mafinga te avant abota on est dans ka abota abota awana déjà boti on saboti on saboti alingi abisinga bilanga zoom na ke no cha poids na Kinshasa en tant que chanteuse. OK. En tant que chanteuse voilà Jaël Show. En tant que chanteuse Jaël Show les cas émission na ya liboso na Caribou variété avant émission abenganga abi air zoom la ndanga ina oleka aleka yé na grand frère na ses petit frère na c'est na bosanité abi singa bilanga ngai na ye mobimba pa quadra koraman pa mopao mokonzi achanga poa voilà aye wana grand mopao bakotaka studio ayoki singa pe mabol bakotaka studio boy après nayoki akomosa la émission ne babokelaki bambasu boy Jaël Show pour pas Fali akomi mamoko impoli qui impolitesse akomi masalanga idor azalaka bongo te masalanga idor bokola tovana na mboka idor afinga batu te tosala ne bémission bele tosala ba kope bele tosala na ye koluka banzele na ye buluka banzele toluka banzele ko
Tout ça là, cop na mais atika la ko fingate. Nous aido ka comme maman très impoli. Amo manqué ba na télévision. Pour na fali. Pour na fali popa. Jail show, moi na bato finga kate moi na bato. Talaka jail show koli na Cape Town. Cape Town eza mboka ya mundele na. Mboka na kutu. So koli si moi na kuna kitoro to. Marqué ko koli ça pas bakala tité. Jail show comme pas fali a commis impoli. Moudeli kaso so mayele abocha. Abocha mais akina poto te ba c'est ka fort. Papa, azawana comprendre que aboyi na abima papa invorien papa moko o moko za papa ya mafinga. Lelo ba masana biso bandeko na biso ya mafinga bakomi na base bakomi yo bakomi danger likolo ya kofinga kabatu niveau wana nakati te yazumba nakati internet c'est minute mafinga za ekezongi koto ya finga ba bêtise koto sida koto comme to beta so ba journaliste na to vandele on yes okotala atozo lexa Facebook bobana bazana gros moko bima wana manike koto yo Joel Chokolo bakutu te ya finga ka doye somo ndo babilo kwana ngomo nonde. Même Sarabino déjà so tali maniqué azalo kwa makako. Répétez ça. Azalo kwa makako, azalo kwa gorille. Azalo kwa libata. Botala bilongia, bilo na otanga maniqué. Azalo ngoloka makako, azalo ngoloka libata. Azalo ngilo kwa gorille. Pour maniqué. Moi maniqué so tali longine wana. Est-ce que ko bebisa maloba ya malamu pour a servir peuple? De lo malamu be pas. Et lo malamu be matin. Otale minu loko soki ata minu loko la mbwa. Eluka malamu ebima wapi? Ok pa Kisinjora. Kisinjora tumba mikoro kisa. Kisinjora carrière na mobimba le kisa ngo na kofinga. Ale kisa ngo za flatter. Afinga Kofi Olomide plusieurs fois, afinga Zongi. Afinga Fali Poupa wana plusieurs fois Zongi. On a même la poto. Afinga héritier Watanabe Gogan Motona Tembe. Afingi les sous tour, afingi sous baonya sona ba wera na ba Kofi sous. Afinga trop. Alors mutu ya bongo. Est-ce que so aulo ba makambo occupé? Rien. Occupé était. Toke siko pa gel show atiki bo tuba bokundu wakati bonzoto kwaye yaki bo mwasi misuni bo mwasi ebimi misuni bo pembe bo mwasi atiki Paul Nyoso nzila velele alekisa ngona kata kadi kala velele bo mama kima nzila velele matame monani matame monani répétez ça matame monani non OK mutu nyoso ebi matama gel show eza boye. C'est quand elle a vélé était on a dit que ni ngomona monana. Parce que bon balinga ngote tout ça la neni. Bazo mema biso wapi? Bazo mema biso wapi? Pena live on ça la live. Obi mission moko boy to sala na ye. Live ça va passer hein. Live est toki ça so ça les rare. O ba finga ka ya mama na ye pas ya mama na ye. Mission en sa live boy ndai pe boy na secrétaire ne peut pour sa live boy mutu mo ka fingi yo mama na yo ye pas poster ici ya mama na yo papa parce que luka tonga asali azongi sko luka pona ko supprimer la live wana ezaki matata yango bande ko na bisa basi basala ka live basala mona sengo baby te que avant ça la live faut préparer yango voilà. Bon, on a évité j'ai les choses tant que ça il live on a dinga te kanzo tona parfois alingi batu ba mona matama ba mona pelouse synthétique ozomona alors makambu ya bongo siko tangu mwana moko ya bana biso lelo bana bakoli bana mwana 9 ans akota téléphone ou la live surtout ngota la live wana amone loka mona te pelouse synthétique atali amoni matama alingani ni a focaliser à atala ya matama apa yolo daddy I was watching my phone I see something is like hey watch down took it. You know, my guy. Bob Mabiso wapi. Conseil européen ces années. Toli lobani no loba. Alors
Ntango na sepeli na fali azongi mutu conscience na ye ezongi en tant que aigle abengani bango wana na pesi ye merci na pesi fali merci madame misala esili musala esili basala ba visa ti a canceller ba visa te pour fali azala droit que nous canceller ba visa te pourtant nous bakene bakotaki demande ba visa bakotaki na compte ya fali te za F victime hein F victime yango wana ba visa la bango etikali bala ba 4 ans na bango basala ba vie na bango mais fali atikala kozongela bêtise oyo lisusu te fali azongisa bango susu te azongisa bango te monika au moins lelo ekommineti nesi popole mupasula ekomika petit wana popole mupasula mutakataka ye nini eza makamu eza etambolaka nango bongo ba leader nyonso soki baomema ba journaliste te baomema bani bakataka bango papa mupasula confirmé que non grâce te mo mwasi na ye aoka va fali répétez ça aoka va fali grâce tembo bord ya fali répétez ça bord ya fali grâce tembo bord ya fali odoya bimika po azoka kaka fali za star munene grâce tembo par autant pe na mol pa tamboli boy autant la pe boy exa fali alinga moi ça fali boy non yango ce commence na biso comprendre que il faut na cava aigle faut na cava aigle parce que na télévision ta bako moi sinanga ko longote maman nana ke chopa za wana mère de mère za wana maman nana ke qui moi problème te na fali et on crée problème car toi ba marié yo gravement marié yo plus grave plus grave parce qu'on se bord mo libanda banini parce que bord wana banini retour na palin mais voyez baby mais si obi que ngala fa erreur mo besoin musuboy mère abenga téléphone boy obi otu nanga ozawapi obi na siki naza na kone sko kombo mo ex elingai so ex na mère ebi et que la maman la palin na kona ba falon nous mettons na nenga bon na nenga bon ko la falon sko mère ebi falon sko yo mère benga ko na te allo papa kala kala te bendeni ozapi bébé na oya na ngai na okomote na kona ba falon ote eza kona badalina pono lobi falon no te okomi na palin benga ba yambo na esengo eza souté sur ma micho mambo pour le boko créer moi trouble ndaka fali te na ko kele ndaka fali te ba wera son ba sala yango ba mema ba journaliste mikili banika répétez ça ba jibe ba mela ba mema ba journaliste mikili banika soit fali ba kofi ba banika siko fali etombe mabe etombe que internet eza ya koinda tanga ba vie ba kofi ba wera CD télévision popol mukelenge ya kobomba Zakaria kobomba nani siko oyo eza internet mutu nyonso aza wana ke po aza veille tout aza veille alors siko tangu ya banyine que chef à programme donc kaka émission soko lo baka mabe ni yebi ke wera ya kotika CD na awa apesa mbonga bien pour la promotion yo lingo bebisa pour la chaîne abiso suspension suspend d'émission lelo sikoyo internet eza ya koinda batu tout bafungoli misu so yo ka ire ka be tout yango na fali pour ba aigle na batu bazala na force le ba fali poupa soki azwa bord moko boye ke bord wana eza ke monde ezala to voyage na misette to voyage ba ndeko na biso ba journaliste to mona yango na voyage na fe na mo beto na kisanga na mona nde mwana mo aso mata na escalier na mona mo aso mata na escalier to normal to ke na ba fait spam na ba fait spam na to za biso na biso ba congolais brazzaville ba benga biso ba zaïrois au mona ke journaliste ma wana okende kuna ezala normal mais na biso sonete fali poupa popola kavier na ndenge ya aigle mo popola pa sur le ndazana okebite na palaza na so na pale ba tete musu pa ebisa ki merde ya que non na bomba bobo funa ke na TV na lo babo eponi eso pa mona maite talaka na pale ba bokilo na pe bazali bandeko moi cinéma bazali bizarre français que so ça na pe pas so ezali quand na famille qu'est-ce qu'on si moi papa mpasula so qu'est-ce qu'on a famille mobimba
Baby que jeune wana bala mwana biso. Pour donner les habits à yebi moi ça pour la parler. Moi ça pour la parler yebanit. Papa pas sur la balade. Akafi na ye aigle yango to senga ba leader na biso bozala mayele. Ba leader na politicien mo boye to yamba yo yebi to yamba amema biso na hôtel ya danger. Ay biso lo ni tol ba téléphone na biso ba botola biso. Ba téléphone il faut arrêter. Papa bokanga ba téléphone na biso. Bon on a pas betali solo. Bon on a betali solo te. Yango wana aigle fali pupa na niveau zali il faut bomba makambu pa pesa mama nana ketchup mte mapasi te. Fallait azolia mabe. Yango sauté. La minute à ça, la femme qui falinda ça la que abengima Laura Dalina da ça be aigle abengima la chomoma ote Dalina boite. Dalina aboite. Boya ça marié. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. La télévision, tu vas peut-être solo là. C'est ça. Il faut conseil zani message zani na ba journaliste côté ba journaliste de ba bango libanda F victime ndenge manikazo la zonga Joël Chopa lobi ya za journaliste té ya zane fan ya fali. Donc Joël Chopa longoli qui joue bien za journaliste té azane fan ya fali. Te wa za flatter razo linga flatter fali. C'est normal. J'ai le choix dans nos journalistes. J'ai le choix de Maroyemba, qui est pas quoi Bina qui toko wanenga na yebelier. Mais est-ce que yebi omone mutaka la na télévision? Parce que alors lequel ngai na moni mutaka parce que petite sœur a nos frères chéris. Petite sœur a na frère autres. Si quoi a exposé moi na miso abatu. Parce que la miso abatu nenga zaona a commis na ba client ebele. Akuma créatif prince bakala bien za sida. Te ba wala sida za lokuta. Prince kaba bakala bomele cop. Te wana eza lokuta. Te ba preuve nyonso to moni pe vidéo mo bo Joël Chomo na dia réseau le kanga makasi. Bakangi na te wana eza lokuta. Te. Wana Joël Chomo na muye mo mto. Te Joël Chomo abelaki. Kobela belaki. Tonga kena Kinshasa belaki. Ya lo kwa beti gazo ali ba. Abelaki ba bokeleke mbasu. Abeli mo mala. Ko ba gazo na sida wana eza lokuta. Wana bakali ba tuna ba. Wana bakali aza ongwe. Abele ke chwa ebiango. Ah ouais, eza lokuta. J'ai show ba kosi katika lobi mala ve Sonia Chomo. Na bi bon kasi. Ko Sonia Chomo ngala za na Sonia Chomo nga. Moninga ngala vanda na Sonia Chomo depuis 2002. Voilà. Na zala na Sonia Chomo, Sonia Chomo bilo aliaka. Ngai erzumba ngai. Manager na biso Oasis Saebi. Oasis balaki mi balaki ya mwasi na ya mobali. Oasis on na ba na super. On a dans ma tête. On a ma tête. Dabibi. Dabibi Oasis. On a ma tête. Batika la bord et tika le comme la fille capi peut-être. Bibi capi. OK. Yangwana. Bijou kapinga. OK. Oasis. Alors peine frère na epé Oasis odaki manager général ya baboyoma nyonso. DJ Rissel na pointe. On a biso toza tosali via biso tosali agence ya mannequinat. Ba mannequin ezabongo ya mabete ezabongo tosali agence to répéter na place des nobles. Va biso l'agence pour ya petit bayaka. Yo mo contribuer pour la petit peu ça vie et via kena mabele bo faut se ngana. Voilà yo to lobby yo faut se pardon yo ve na yebi batu basala na ve ba msuba nga na yebi ba o ve ba otema na ve boy wana vie Sonia mo Sadat le tout puissant ba biso ton via beli ton via que ça via sali accident na Paris a ju maladie mukongo mo boy yango biso to monaka banini nde to kenda na biso to era biso ba free d'ici. Mouto c'est la Sonia Sadat echo moboyo maboyo le tout puissant vena biso za na pa Jésus Christ afana na wana za modi gel show atikala kozala moi si il y avait Sonia Sadat echo monté pour la série ve Sonia Sadat echo mo ça la succès gel show za moi muke. OK c'est na rota gel show ça za ine mineur za ba 15 ans pour gel show na âge na surtout toute la pesi gel show est belé a rozala sous ba arosala ba 22 ans. 22 ans. Ah, papa. 22 ans. Momno na ba bagani na ndako. To mo kena suka message. Message ezali ba neuronyos ba koni mafinga botika musala bomoni
ba oyo bakendaki bakoni mafinga bakende ba fali pupa bomoni lelo bazangi musala lelo bazongeli musala bango normal na moya idor bokwala sale mission na na Paris atangi ne koma falite atangi ne koma falite sale mission analyse de bien na muta yambaki OK balelo bakisi njo bazangi bapesa kokende na sira ozunga azongi fazer osenga ozongela Eritio Watanabe Manike na habité Manike OK n'est pas bien affilé ya bela pesa OK OK pas bien affilé Manike qui pas bien affilé OK gel chaud aluka ke na pas fabricage masalanga idor bokwala masalanga idor bokwala ke ndata pa nani pas de plique pomba donc de plique pomba ça na Paris pe aldo bokwala ke pas de plique pomba bon ça la cop na bino. Voilà. Merci beaucoup na Yannick Wenge. Merci beaucoup na Kin France. Na pesi banderonyo sombote Dalina. Na pesi Dalina mbote Dalina beauté. Dalina beauté, na pesi mbote. Na pesi pe la Cléopâtre. Mbote, na pesi Yannick Wenge mbote. Na pesi bandero tout presse Union sur Afrique du Sud. Bon pesi Christelle te. Na pesi Christelle. Christelle à la baise Christelle Kayembe à la baise à la succès la Jobu star mikolo star la bisa Jobu Christelle Kayembe na version mbote ezatana yo sali la tana yo vraiment ezatana ya profiter na succès wana le roi da caméra ajiba machine ajiba équipe azwaka to ikazi flat pe azwaka omoni epesa makamu merci beaucoup voilà, merci beaucoup. Hervé Kimbadi parmi les restes, a fait la maman. A fait la maman, vraiment, veille mortuelle, et vendredi oyo, veille mortuelle, et zali, bakuna maman samedi. Biso awa torokutana, toebi. Place de Rokutana, l'ensemble, parmi les restes, porte-parole, il y a Mohamed Moleka, Wandou, voilà la compte, il y a Kirina Bango, il y a homme d'affaires, il y a un porte-parole Kuna, avec Imbadi, vraiment tout l'ensemble. Merci beaucoup na Bandero tout, Obalinga Air Zumbayo, merci beaucoup na Mohamed Moleka, merci beaucoup na comment vous résolvez la ngala au boire en moté. Na boire en moté pour solo Kelly Larocque. Kelly Larocque, on est l'éléphant d'Afrique, on est l'éléphant. Kelly Larocque n'a pas su l'éléphant d'Afrique. Chino Kayumba Malembele. Chino Kayumba toujours ensemble. Trésor Muzongo, Mil Genda, n'a pas su Mbote Plata Zali. N'a pas su Mbote la Banderonio Sobalinga. Gilles Maziamou. Ziamoulé. Gilles Maziamou, Ziamoulé, Azara toujours. Pemé na prophète Daniel. Bon. Prophète Daniel petit kaloboko boye okoyi mbala moko voilà merci beaucoup na kije bongisa mu Congo Chide de Braza asa zongi na kata azongi déjà azongi na kata kije bongisa mu Congo merci beaucoup na Dani Mage na Dem Video c'est de Durban wana maneka Durban tindike masala biso mutu oyo soki olingi oya na Afrique du Sud. C'est dans les mannequins, Azawana, Waramwana Dirba solo, Benga na numéro na ngai na kopesa numéro na epo, yaza homme d'affaires, alinga pas pesa numéro na e, na miso abatu bongo te. Merci beaucoup na Yannick Wenge. Dalina, ozali na caméra, Kin France Télévision, toza together 2024 oyo, toza na Dalina. Toza na Dalina. Koyoka no zuate. Toko tindi kadalina. Kotindi kana nenga bien yo abongo ngotindi voilà, merci beaucoup Azum Bayo d'être là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez belé, vous avez biso, c'était Kimia Evanda, Mabota, Mwabino. Merci beaucoup à Dalina, Mabobila Dawa de la presse, Yamogoyo, Yendo sa la fierté. Yaba la basi au bao qui s'abisso son Namogoyo. Maman Dalina Salamamba Gitoko. Azum Bayo, merci beaucoup à toi. Zil Maziamou, pourquoi pas na Mukulu, après Somote na Fiston, Grand Pote Fiston Kodoka. Balobi Matanga, il y a des options avec qui m'a dit parmi les restes. Vendredi au dimanche, nous allons en tout cas, tous à Bomoko, Nayo, Hervé qui m'a dit parmi les restes. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision, Nemakam, Osa Bezuta, film bien, Hôtel émission bien. Kin France Télévision, Nemaram, chaîne Moya Kanda.
Aïe aïe aïe. balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne au monde, Master Mobo Salane, émission Togo. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. Team France Télévision, Mosala nde makambo.